ezalaka toujours rendez-vous d'excellence oyo esangisaka mbonda ekolo na bandeko oyo bopesaka biso confiance na fidélité on a bali d'abord kopesa bino mbote partout bisika bozali parce que bolingo na bamoko nde esalaka tosala bino mosala ya kitoko. Avant de faire l'édition, mon collègue Bozalo sommaire boye bakena Assemblée nationale et comité au bazaki chargé il y a élaboration règlement d'ordre intérieur ba woti ko bimisa 289 articles peu bozo sur élément oya ensemble pour la République ba beleli pour la acharnement peu bozo sur élément oyo la quartier be ko la commune Njili bakangi mibi oyo banyoko la population surtout mingi na ba restaurant. Mbote les pour la République de la édition mon élément oboye baki le président de la République Mwanambuka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lanzela téléphone basolola kina homologue na ya Mauritanie oyo azapele lokaka président Union africaine ya mingi babeta masolo ya conclusion ya réunion oyo ewute koleka le 8 mars ya toza ba détail na élément oyo. Ndeko ya Congo bandi melangai ke eza premier contact entre le président congolais na homologue na ye mauritanien oyo aza président en exercice ya Union africaine depuis bauti ko condamner ba violence ya mabe oyo eza kosalema na partie est République démocratique du Congo. Boye bake ba président Omi Balé lanzela appel téléphonique ba sololi makambo ya conclusion ya réunion oyo eute koleka le 8 mars na cadre examen ya situation à partie est ya République démocratique du Congo na déploiement ya mission ya communauté de développement de l'Afrique australe de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié homologue na ye pour la accompagnement organisation sous-régionale africaine na ba effort ya koluka kimia et kotalamboka oyo surtout kopesa esprit ya déploiement ya force ya SADC a félicité pe na identification ya conseil na M23 ndenge ayebani ke aza force négative na même titre na ba ADF na ba FDLR. Boyeba ke le président mauritanien oyo aza pe président Union africaine asepeli na ndenge azwi expérience ya président ya République démocratique du Congo mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Boyeba ke mikolo oyo ezali koya les deux présidents oyo bakokutana awa na Kinshasa capitale ya ba République démocratique du Congo. En tout cas masolo oyo eza kitoko wait and see yango biso tobetisika kambonda na ute koyebisa bino na basommer boye bake na Assemblée nationale bauti kobimisa 289 articles oyo ekoaccompagner badéputés nationaux na règlement d'ordre intérieur na bango commission spéciale oyo azalaki chargé mpona koélaborer yango basi baadopté etikali kaka bakitisa yango na plénière de manière ke badéputés nationaux bavote yango avec impact na idéologie toza élément oyo. Ndeko ya Congo boye bake eza bongo 289 articles oyo et costume règlement intérieur de l'Assemblée nationale selon rapport final de la commission spéciale oyo et chama kipo na ko élaborer basolo wana na cadre ya bon fonctionnement ya chambre basse ya parlement. Bondi belangai ke nyonso oyo eselemaki après séance ya suka oyo ezalaki bongo mokolo ya samedi 9 mars. Unande test oyo ezalaki adopté kaka ndenge le président de la commission spéciale oyo honorable Jacques Joly Azakobet Sambonda. Je voudrais d'abord vous dire que c'est la dernière séance de cette commission spéciale chargée de l'élaboration de règlement intérieur. Nous avons aujourd'hui voté le rapport de nos travaux et surtout adopté et voté le 289 articles. Donc, la commission a terminé cet après-midi son travail et ce travail sera transmis au bureau de l'Assemblée nationale, le bureau provisoire, qui se chargera de convoquer l'Assemblée plénière pour adoption. Voilà, donc c'est la dernière séance de notre commission. Esengeli boye bake
ezande bureau provisoire ya organe délibérant oyo bako s'en charger pour ne convoquer les députés nationaux na séance plénière pour la adoption du règlement d'ordre intérieur au demander que nyonso etambwisama avec impact na idéologie ya ngobiso. Na masolo oyo etali ba reportage mingi lokola la cadre ya ba activité ya ndenge ya politique ya religion ya ba église ya tope ndenge na ndenge pesa confiance na bunda école agence parce que les allez vraiment ba reporter professionnel ba recela le reportage ya bien peu au cause ba souvenir ya kitoko. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eye bana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Tout ça koyeba te soki ezali ya solo to ezali distraction pour président ya Rwanda Paul Kagame andimi kokutana na le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo la cadre ya mission oyo Joao Lourenço président angolais azwaki pour la koluka les deux parties bazwa kimia to ebite soki eza vraiment ya solo to pe ya lokuta. Mwana ya Congo bondimela ngai ke eza koyebana te soki pe ezali ya solo to pe distraction ya komona ndenge agresseur ya République démocratique du Congo Paul Kagame andima kokutana na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Boyebake nyonso eselemaki après réunion moko bilatérale entre Paul Kagame na président angolais Joao Lourenço ya kopesa accord ya bokutani na bango. Boyebake déplacement ya Kagame eye ko intervenir après 2 semaines oyo le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pesaki ba exigence ya kolongwa na mabela République démocratique du Congo ba troupe ya RDF force de défense rwandaise ba kata ba activité nyonso pe cantonnement ya ba M23. Selon le chef ya diplomatie angolaise oyo a pesi ba information oyo ba délégation ministérielle ya bamboka omi balé lokola République démocratique du Congo na Rwanda esengeli ba travailler pour la affronter étape oyo ya sika ya koluka kimia na région. En attendant esengeli boyebake ba désordre ezako koba seko koba na Nord Kivu surtout na territoire ya Rutshuru. La cadre rappel esengeli boyebake le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Paul Kagame bakutana kambala suka na Addis Abeba la capitale ya Éthiopie na mini sommet oyo ezalaki chapeauté na Joao Lourenço. Yango biso Tobetisika Kambonda. Bakongolais bazalaka ti lelo conclusion ya informateur pour gouvernement ebima meleti kaka silence radio. Na nyonso mwana mboka Augustin Kaboul awuti kopesa ba détail na matinée politique o esalama kuna na siège ya IDPS ya Tshisekedi. Mwana Congo boyebake Congolais nyonso actuellement aza kozela sorti à gouvernement à travers ma responsabilité oyo mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesaki ndeko Augustin Kabuya. Mais koyeba ezake jusque là nesika kamu pepe mokote ezako ningana pe ezako pesa ba confusion et pas la population oyo jusque là baza koyeba te nini vraiment ezako leka tellement que mituna ezamingi sur ma responsabilité ya informateur et salike na matinée politique oyo ezalaki dimanche 10 mars 2024 na siège ya IDPS Tshisekedi
mwana mboka Augustin Kabuya abeti masolo ya mission ya ki informateur oyo le chef de l'état apesa ye na maloba na ye abeti simbondake asilisi partie théorique pe esikali kaka partie technique mais ezala problème moko oyo esali ke akoma bloqué akendaki komona le chef de l'état mpo na ye blocage ezala niveau ke lokola gouvernement ezalaka reflet ya assemblée nationale ezala nous na ba contentieux na cour constitutionnelle lokola pe majorité eza déjà identifié mais risque ekozala po lelo mutu mususu akolobake azala 15 députés mais na moment oyo cour constitutionnelle akokata makambu okomona au lieu de 15 ekomi 8 députés na nyonso soki olandi maloba ya mwana mboka Augustin Kabuya aza kolinga te asala musala moko ya pitopale donc aza ko préféré azela liste définitive ya cour constitutionnelle abakisi ke soki gouvernement ebimi bakokabola bakota en fonction ya poids politique mais ekokoma pasi soki cour constitutionnelle abimisi liste mususu ya libela ekozala lokola mosala esalemi kitoko te donc aboyi ayoka soni na baresponsabilité oyo azwi yango akendaki komona chef de l'état pe alingi azela kaka cour constitutionnelle abimisana nu liste définitive pe gouvernement ekobima awa eza boye esengeli boye bakesikoyo miso ya bakongolais esengeli etala cour constitutionnelle oyo akangi makambo po soki kaka a prononcé wana ekopermettre vraie majorité ezala identifié mais na cas de rappel esengeli bondimela ngai ke mwana mboka Augustin Kabuya oyo azali informateur tango asilisaki mosala na ye akendaki komona le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe mokonzi ya mboka asengaki na ye akomplete ba élément oyo eza kozanga yango pe esengeli boyeba depuis wana nyonso ekoma sans suite yango esali lelo tozwa ba éclaircissement mais na oyo etali primature eza nango ya kosamba te selon mwana mboka Augustin Kabuya oyo abeteli yango mondake eza droit ya UDPS pe chef de l'état asi a rassuré donc oyo akoya na majorité yende akozwa primature na nyonso esengeli boyebake UDPS Tshisekedi nde aza na badepute ebele na assemblée nationale na oyo etali position ya mwana mboka Augustin Kabuya bondimela ngai ke amibombi te alobi ke akozala candidat premier vice-président à l'Assemblée nationale kaka ndenge mwana mboka Jean-Marc Kaboun azalaka awa pe babakiselaki un mois de plus bondimela ngai ke conclusion na ye yango nde le chef de l'état aza kozela po a nommé premier ministre na équipe oyo bakosala na ye po la correspondre positivement na besoin ya Congolais masolo oyo eza vraiment à suivre ndenge kaka la anglais balobaka wait and see alors tozela pe tokomona yango biso tobetisika kambonda Bozaki élément on a bassemblé ensemble pour la République ya mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe bazako accuser ba autorité ke bazako luka ko kotisa bango na bosoto nyonso elobami après arrestation ya ba ancien député professeur oyo baza soupçonné ba complice ya Rwanda na ba M23 Mwana Congo boyebake les porte-parole ya FRDC. Le général-major Sylvain Ekenge a outaki ko présenter mokolo ya vendredi oyo le kanaki groupe moko ya batu oyo baza soupçonné ya kozala ba complice na Rwanda na ba terroriste ya M23 à travers service de renseignement. Selon le général-major Sylvain Ekenge, parmi batu wana oyo bakangamaki ezana des députés provinciaux à Kalaya Nord qui vous paie baza ba membre ya parti politique Ensemble pour la République ya mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe. Ba kombo ya bandeko wana eza bongo Aliyongera Alain na Kibuya Sabwi Hop. Bondi melanga ike bazalaka ba député na 2018 na territoire ya Walikale na Ruchuru. Mena ngambo ya Ensemble pour la République ba humilité po na ko réagir et surtout que bazana opposition. Boyebake mwana mboka Dieudonné Bolenge Tege abwakisi batu wana basoi-disant ba député oyo bakangami pe abetisi mondake eza acharnement oyo ba autorité baza koluka kokotisa bango na ba affaire nyonso ya mabe na mbonda na ye abakisi ke Ensemble pour la République parti politique et notamment le 19 décembre 2019 p et banato kozala enregistré dans le ministère de l'Intérieur le 20 décembre 2020. Donc, et jamais kozala la député na 2018 pour ezala kate. Abakisi ke
Aliongera azalaki élu député provincial en 2018 na parti AARC ya FCC oyo bapesa ye siège na territoire ya Walikale. Asikala jamais kozala na lié na ensemble pour la République. Kaka na ba précision na ye alobeli pepo na mwana mboka Ope Kibuya. Azako affirmer que azala certitude mon côté oyo ezako laksake a se présentaka la liste ya ensemble. Le kola ba élection 2023 et Salé Makate na ba territoire le kola Ruchuru. Donc ba acteur politique ebele ba kota ba organisation misusu na ba moment ba compétition na ba fief na bango nyonso. Boye baké parti politique ensemble pour la République baza ko dénoncer acharnement ya ba autorité oyo balingi kokolisa bango na ba mabe nyonso po ba betela yango mondala ndenge susu ya mabe koleka. Baza clair ya kolobake ni de près ou de loin bazala makambo ya ba rébellion te na mabe oyo eza kosalema kaka na occasion wana boni melanga ke baza ko soutenir FRDC oyo baza ko bunda na courage na ba sacrifice liboso ya ba mabe oyo eza ko bebisa bomoko ya République démocratique du Congo. Pona bango bagangi ke jamais bakotika kobetisa mbonda po gouvernement asala nyonso ya kotia ba soldat na ba condition ya kitoko po nyonso eleka malamu biso. Fondation Jonathan Sango à travers FJS Devise Bazali première état social avec 500 francs comme la contribution journalière pour la BINE pour permettre que la fin de l'année il y a les botalabo fêté qui te copé assistance mingi et quoi accompagner pendant voula oyo. Ndeko ya Congo papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko Fondation Jonathan Sango aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yeba ke na Fondation Jonathan Sango à travers FJS Devise na 500 francs ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sango ba fete kitoko vula oyo euti kosila asina sepe ndenge to biloko mbongo biso to pesaki na biloko to zui eza ndenge moko te po biloko to zui eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki ça on a lancé bango ba moni et donc on a osé le kuta na sengi pe bele ba ya vraiment to sangana ko ba lobi no fait la force et bongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo dimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bandeko basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sango ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango dimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sango pona nyonso ya social yeba ke oza mobimba Fondation Jonathan Sango yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sango congolais andimi yo avec impact na idéologie yeba ke misala na yo emonani Le ministre EPST Mwanamboka Tony Mwaba a aussi lancé formation à formateur à inspecteur à depuis mon lundi le 11 mars 2024 à Salaki visite ya bâtiment Oyo et ça quand on a cadre la direction nationale de contrôle paye ba paye ya ba agent tous les éléments Oyo ya Mwanamboka Wilfried Mansoa. Mwana ya Congo boye ba na cadre ya ko améliorer qualité enseignement la secteur na ye boye baké les ministres enseignement primaire secondaire et technique à Salaki Mokola lundi 11 mars l'enseignement ya formation ba formateur et ba inspecteur boye baké atelier yango
ezalaki bango na thème ya koyeba développement imepo la accompagner mwana na âge préscolaire préscolaire. Bondi melangai ke formation wana eza na cadre ya promotion COPES. Na discours d'ouverture na ye bondi melangai ke le ministre Tony Mwaba abetsaki mbonda ya importance ya formation wana oyo eye pona ko appuyer mingi masolo ya gratuité de l'enseignement public oyo eza moko ya ba cheval de bataille ya le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Participants du 11 au 15 mars, vous serez soumis à une intense activité intellectuelle qui vous permettra, j'en suis convaincu, de vous rappeler les étapes du développement de la petite enfance et de l'enfance et de veiller à ce que les apprentissages, pour être efficaces et efficients, soient adaptés à la fois au développement et aux compétences des apprenants de chaque niveau. Mon souhait le plus ardent est que cette formation soit nourrie de vos expériences de terrain et prenne en charge notre besoin de développement et d'amélioration du système éducatif. Nyonso etambula kitoko pe asilisaki journée na yewana te dépa le ministre Tony Mwaba akendaki lisusu ko visiter ba chantier ba bureau ya ba bâtiment ya direction nationale ya contrôle na ba paye ya ba enseignant souci semoko oyo mwana mboka Tony Mwaba azalango ezali mingi ya kosala ke na secteur wana enseignement bazala ba condition moko ya kitoko kaka ndenge boza komona misala eza kosalema yango biso. Donc continuez, journal la biso va communiquer nécrologique. Oui. Communiqué nécrologique. Ba famille Wilfried Manswa, journaliste Ndumbu Kasende, bazana mawa ya koyebisa la moto nyonso liwa ya mama Koko na kombo ya Madeleine Muzinga oyo akufaki na Kinshasa depuis mokolo ya le 8 mars 2024 na âge ya 90 ans. Donc, abotamment en 1934. Matanga jusque-là, ils ont observé la résidence familiale. Oyo, ils allaient dans la route Mokali, commune à Kimbaseke, dans l'avenue Malonda, numéro 6. Communiqué Oyo et comme la motonyoso. Oyo ayebi, Mama Tokoko Madeleine Muzinga. Tika ete, Moli Monae et Pemanakimia. Souci pas mawa ba déplacer de guerre ya nord Kivu la Rutshuru mingi na localité ya Nyanzale oyo ba koma na Rubero baleli pour situation ya bazalango eza ko sala pasi makasi déjà ko 6 personnes mokoka ba uti ko kufa en tout cas bazola la libande ezali ko sala pasi tolanda ndenge nini ndeko azali député Abetsel Basola Ngombonda. Les gens passent la nuit à la belle étoile, nous sommes maintenant à la saison des pluies. Et les enfants qui sont d'abord fatigués d'avoir marché à pied des kilomètres et des kilomètres sans avoir mangé. Donc ils arrivent à Kanyabayonga exténués, ils arrivent à Kanyabayonga affamés et ils n'ont même pas une goutte d'eau pour soulager un peu la soif. Donc si nous sommes déjà à 6 morts et là-bas maintenant on craint l'apparition des maladies telles que le choléra et autres. Donc, vraiment, on a besoin de tout. Il faut que le médicament arrive et qu'on mette peut-être des dispensaires de fortune dans les camps pour que cette population soit secourue jusqu'à ce que la paix reviendra, quoi. Alors, je suis venu voir le gouverneur aujourd'hui pour lui demander d'intervenir auprès des organisations internationales, les partenaires humanitaires qui sont ici, entre autres le PNUD, le PAM, et surtout OCHA, parce que nous le savons tous, Kanyabayonga, avec tout ce qu'il y a là-bas comme marée, qu'on ne peut pas compter, Kanyabayonga n'a pas d'eau. C'est une ville qui n'a pas d'eau, naturellement. Et aujourd'hui, nous sommes déjà à plus de 6 morts par soif, ils sont exténués. Et lui, en tant que gouverneur de la province, je suis venu lui dire d'intervenir rapidement auprès de Oxfam, OCHA, pour qu'on amène de l'eau à Kanyabayonga, mais aussi qu'on aille suppléer aux vivres et nos vivres que nous venons de déposer entre les mains de l'administrateur du territoire
de Lubero. La bouclage la police nationale congolaise a aussi concerné la Kalifungu la Boyebake. Bazui 80 bana mabe oyo babimaka pona kuiba koboma mingi mingi na cité. En tout cas, ça lui passe paiement tout ça élément oyo ya mwana mboka Wilfried Samba. Luna oyo kokangi butu ya lelo dimanche au lundi na camp Lufungula. Parmi bango bana ya ba policier et ba mususu ezali ba camarades ya bana ya ba policier de ba ça désordre na camp Lufungula. Voici encore une occasion par laquelle nous devons encore une fois féliciter notre population. Il n'y a pas longtemps, la semaine passée, ces gaillards que vous voyez ici ont terrorisé la commune de Lingwala par le phénomène Kuluna. Sans qu'ils le sachent et comme annoncé, soucieux du comportement des uns et des autres qui est le nôtre, et on a décidé d'organiser une opération spéciale de bouclage cette nuit de dimanche à lundi matin, ce qui nous a permis d'arrêter tous ces véritables Kuluna au nombre de 80. Nous sommes derrière nos instructions et nous y allons lentement mais sûrement. Nous avons mis la main sur ces gens qui vont faire la prison comme les autres. Toujours dans ces... Quelle est toujours la sécurité de la quartier de la commune et la police nationale congolaise. En tout cas, la midi, au Bamesala Kouiba, Naba restaurant, Tamotoke Nabuna, en tout cas, Keba Batela Chombo, la Lopo, midi, Oyo, Ataba Sak Mazoui, Bamou Mibimba Soma, Wilfried Sambazala, la compte à Monda Écolo, magazine d'actualité. Neko ya Congo, tala ndenge bozali komona awa bokutula nga tozali wapi tozali awa la commune ya Njili mingi mingi na quartier de la police etie maboko epa bandeko ozali komona mibale oyo basuka na miyibi pe oyo komona misato yende vraiment vrai kuluna po bakoma ko opérer ba moto koyibaka kokata ko machati ko botolaka biloko nde ko botola yango nde ekoma métier na bango mibale oyo ndeko na ngai yo tokotaka na restaurant osama mama malewa zalaka souple po bachangeage bakoma akwela malewa asomi mabula fuma na makingo ya soso misu na ebe pai akotalaka esika mama malewa abombisaka misolo na e tope esika asaka bachombo na e po calcul na e ezali ke soki asalaki dépense ya 1500 ayiba yo biloko koleka bavaler wana na mokola lelo nde ezalaki 100e jour na e ndeko aibi mama ba téléphone na ye pe à côté le pango a changé bilama avec idéologie kaka ko kiba mezo kande 6e sens et salaki batala be chombo ezate baluka chombe kapi ba ekolandela bakangi moyibi yango kaka ndenge bozomona depa na la police bino moko boyoka ndenge commandant la police ba plaignant ba betisaki mbonda. En tout cas, merci monsieur les journalistes nandengo accordé nga parole. Soko moni ba police ou major na langwa mal à l'aise azokola la pongite pe police na ye bazokola la pongite suite na ben civique oyo monsieur Meshak talandenge ye moko amekoma sala h soki to yebite azanani grand voleur accueilli na restaurant ya mama oyo po bateka na restaurant a commandé plat ba pese pe plat et madesu abandi kolia madesu na loso eri azolia nzokande muibi misu pai azoko beta non restaurant comme ça très bien construit awa moi eloko pe nga na go checker na sala échange na moi 1500 na nga na zotika awa il faut na sala pe échange na eloko mo boya bien na kene nango abeta misu boy na prise ya mama malewa amoni des téléphones itel Android ya lobi te ngai pe na yebi ndenge na ko distraire bango pona zo yango ayaki kolia malewa tango aye a commandé plan na ba pesi ya koti na kati andi pe kolia na minisa mukito taka boye mutu abimimba moko tema ke eza babiloko eza ma prise ya fondu to bité to taba téléphone kokota to kota beto kuti de téléphone ezate to kuti kaka ba charger na prise to bimi boto andi ko benge papa ya kabandi mbangu akoti na lupango moko temsa ke ko bata mpa mamana esali pasi yeba ke tango yoza koluka misusu be bazolingela obul ndengeli ni bango bakozwa bomengo na sima bapoche na biso yango esengeli kozalaka ekenge yeba ke tango oza koteka malewa mingi bayaka wana baza baklia malamu te misusu bayaka aye alia po ayi bayoka ndenge bona mobali oyo baza kosala ozo komona o mususu suka na moyibi
bango nde bayibaka na bamoto mpona koindispose population ya mwana mboka Tshilombo yango ekosenga toujours koza vigilant mpe kodenonse bango mpo na polisi asala mosala kitoko biso awa tobeti komanda malalasi maboko mpo mosala kitoko emonani yango tobeti kambunda avec impact na idéologie en tout cas zaki esenga botande to silsi édition mokola lelo mais tokokabana bote sapu otaboye ba grande ligne ndengeni ezalaki boye bake tobetaki maso oya assemblée nationale ndengeni commission spéciale bauti ko élaborer 289 articles pour le règlement d'ordre intérieur pour boye sur élément oya ensemble pour la république ya mwana mboka Moïse Katumbi chapo bazali ko belela pona acharnement pour boye sur élément oyo ya bande komi yibi bana mabe o bakangami na njili na quartier de mingi ba message ko yiba na ba restaurant. Merci la confiance et la fidélité au Bopé Sakambonda école parce que tous avons vraiment pour le Bopé Sakambonda actualité 32 comme la souka édition Yamokola de Oma à la présentation même oui baké si ma caméra zaki bongo misala kitoko yabana mboka lokola Wilfried Samba pour la mususu omona Israël mais baké montage et réalisation ezali ya mwana mboka écrit de ma tête après édition estimami pour Benjamin Kilunga na maman Mediri Kamel Pena équipe rédactionnelle na continuer toujours ko s'abonner et la chaîne YouTube na biso Bonda école officiel P avec espoir de la biso ba activité na ndenge to collection ba primo ko abordable et kozanga concurrence partout la ligne cabine est trop beaucoup de compétition confiance mot spécial la maman Fataki Karine P la maman Christiane H Gardé on te écoutera prochainement ce qui colle sur Azongité je vous aime beaucoup plus bye.